la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1. Ouvrez la paix, ouvrez la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino kimia nzambe ezala kati na mabota na bino ya bino ndeko kongo alenga shora de sulanga mwana mfumu kimbangu ya solo bandeko tokutani lisusu na masolo na biso ndenge tosololaka na mai ezali koleka na mboka na biso RDC. Lelo tokosolola lisusu kaka likabo etali Abedashu oyo azali bongo grand commerçant pe azali bongo homme d'affaires na kati ya mboka na biso mboka ya Congo. Tokosolola masolo ya Abedashu lelo tosololaki yango mikolo eleki na ndenge ya komonisa bino ke ndenge azwaki mwana na biso junior oyo tokomaki kobenga ye junior Abedashu, kasi ya solo bandeko boyebi ke bato ebele babeti mabaku. Abedashu papa na ye Ashu oyo ayaki depuis 1960 na Zaire à l'époque. Papa na ye en tant que commerçant azali homme d'affaires oyo azali kosala baffaire na ye amonaki na Liban esimbaki te ntango guerre ekotaki na Liban esengaki ke papa na ye aya ko s'installer na Zaire à l'époque. Mobutu ayambaki bango balibanais nyonso bazali kaka ye moko te bazalaki ebele kasi ya solo babénéficiaki lokola baumelaki babénéficiaki na baséjour oyo tobengi ya baimmigré na kati ya mboka na biso Zaire. Nde ya solo kovanda na kati ya Zaire esika wapi papa Ashu ayaki kobota pe bana na ye. Toyebi nombre babotami te kasi ya solo Abedashu abotami pe na bandeko oyo babotami na ye. Ya solo Abedashu azali na moins de 30 ans, 29 ans je pense. Lelo yo azali ko héritage ya papa na ye. Azali na Congo bana nyonso to babotamaka na bamboka nyonso na loi oyo ya ONU, donc bazali ko bénéficier na droit du sol. Ndenge pe biso awa na mboka ya Europe tovandi awa bana mingi toboti majorité ba bénéficia na droit du sol. Ngai naza na Allemagne bana na biso toboti na kati Allemagne bazali ko bénéficier na droit du sol bazali bongo ba allemand. Biso tozali toujours na nationalité na biso. Soki nalingi ko changer na ko changer yango tant que nazali komona mboka na ngai ezali kokende malamu te na likambo pe etali ba passeport ekomi mindondo na ndenge akosakana te bazali kopesa kaka ba passeport na matata toyebi te mpona nini. Alors likambo ya Abedashu bandeko Abedashu akutanaki na président de la république bakangamaki photo pe na première dame esika wapi bakongole batomboki meme ya diaspora balobiki ya solo ye akoki kokangama photo te bongo mosala ya présidence président de la république mosala na ye ezali nini ye azali kaka homme d'affaires bongo eloko nini azali kokende kosalaka kuna epai ya président nde mobange ya masolo ezali yango tomemeli bino na pokwa ya lelo. Abedashu abandi baction na ye lelo te. Abedashu akenda deja na ba prison kobimisa bana e bana basi oyo bazalaki na pasi na makala kuna na prison centrale ya makala ye akendaki kofuta mbongo mpo balongola bango esika ya pasi mpe azwaki na moko apesaki bango mwa enveloppe moto na moto ayeba kodebrye. Abedashu ya solo bandeko azwi mpe bana mosusu oyo azalaki na bango azwi mpe bango en charge adopte mpe bango azali kotika bango. Abedashu akei te na bahôpital akei kotala bamaladi akutani asali baaction ebele kasi ya solo motuna ya monene ya bakongolais na ngai moko mopanzi sango na bino kongo alenga naza komituna bongo baministre ya bakongolais musala na bango ezali nini. Abedashu wi azali congolais libanais kasi ya solo bandeko azali homme d'affaires oyo azali kosala kaka mosala na ye
fondation ya mama Denise Abedachou pe azali moko pe na kati ya fondation wana oyo pe azwaka pe aye atiaka pe mosolo kuna na kati ya fondation ya mama Denise. Kasi ya solo bandeko biso toza komituna kaka question ezali mpona nini baaction nyonso tomonaka bakongole te bato basalaka yango. Baministre na biso bazali kozwa bambongo, bazali koyiba bambongo ezali kobunga. Mapamboli na papa na mama na ye na famille na ye bana nyonso tu bayaka na belembo na bango. Mwana oyo tobengi na kombo ya Junior soki totali na famille na ye na bana oyo babotami na ye to libota na ye toyebi yango te, kasi nde tomonaki papa na ye tondimi te ke Junior azali kaka ye moko toyebi te. Kasi ya solo bandeko soki totali tokomona ke Junior nde aye kopesa bango mapamboli na ndenge kaka ya kodiembela na mutuka kaka nde na action asali nde esika oyo ememi bango ti bake kokutana na président. Bato balobi mpona nini président ayambi mpe bana mosusu te, bandeko mwana na mwana ayaka na chance na ye. Président azali motu oyo biso nyonso tu tomona mpe papa Félix awa Félix Tshisekedi nga mo mpe nakutana na mona ye boye 5 mètres kutu 2 mètres apamba boye nakangi mpe photo. Mais ya solo bandeko bato oyo bazwi chance ya komona pe lelo ka mona président Félix lokola mwana Junior ezali chance na ye oyo ye azwi mpona kobongisa libota na ye ndenge akotanga bakelasi na ye bazwi na charge ezali mapamboli na ye. Kasi ya solo mbele ezali kaka président de la république fongola misu poti ya solo ministre ya santé oyo pesaki mbongo mpona bana oyo bazwaki pe bakaya grave oyo bazaki na bapasi na nzoto ti lelo ministre ya santé toyebi te soki adebloke mbongo to alei mbongo toyebi te, pamba te bana wana ti lelo bazali kozwa bavisa te mpona kobima mpo baya kozwa traitement na mboka libanda. Yango biso tozali kobeta mbela na bakonzi na biso bakongolais 100%. Bino bato boza baministre, bino bato boza kozwa mbongo wana kaka bozali kolia kaka na bana na bino mbongo Aló,
asengi ke baévacue bango, il faut babimisa bango lombangu mpo bakende kozwa traitement babénéficie na mbongo ya mabele ya bakoko na bango. Nzambe apambola bino, kimia ezala kati na bino. Abonnez-vous na Congo Alenga TV, ezalaki ya bino Congo Alenga mwana Fumuki Mbangu. Tozali toujours wana, tokoloba toujours makambo ya Congo, tokobanga eloko te. Tozali bana ya Congo, Congolais, il faut loba makambo ya mboka na yo, Congolais, telema, Congolais. Merci mingi na président de la République. Tozali toujours na sima FARDC, tokolonga etumba oyo, mabele ya Fumuki Mbangu ekokende te, ate eteni moko bakolongola yango te. Pamba te Fumuki Mbangu aniataki mabele nyonso ya Congo. Congo ekotikala toujours Congo ya bakoko na biso. Ndenge tokenda kolona totimolaka mabulu na biso mpo tosala bilanga na Congo. Congo ya bakoko ekotikala toujours RDC, mboka ya makasi. Kimia Nzambe ezala kati na maboko na bino. Tokutele bongo mbala nsima. Matondo mingi.